eza mawa. Gisèle, yo mtoto sa campagne, sepela ti. Sepela. Oza hypocrite pour moi mabe. Sepela. Mais ngande eza wana. Non, tanda nyonso sikoyo. Sepela, Gisèle. Parce que comme on a dit, bima bato tous so na ba on ba esanga Gisèle yo na mima. Yo mtoto ba nga ale mbongo. Mais c'est regrettable Gisèle. Nga ale mbongo te yo moi mabe. Yo moi mabe. Makam tous so na ba Carlos, so na bato ekomelanga, je suis désolé. Et ça appelle ma conscience est tranquille parce que mbongo wana beda show et ana liste normale. S'il vous plaît bande ko bozawa oboko yo edenga pena komela la mama wana anatinda liste ya bato bapesi mbongo. Déjà, on m'a pris beaucoup de choses. Virginie, Biff Mima, Baki Kobunda, sérieusement, juste à Kobunda, même qui n'a niveau Baba, quand je sais pas si Manazoto, Likolo, Pesambon Hotel Mutuboya Bomba, Pesambon Hotel Mutuboya Bomba, de grandes personnes à cause d'argent. Toza Mikolo, bon, Yanini, Yamatanga, Toka père moi ta Sony, Toka ta Sony, franchement, c'est vraiment désolant alors. Toka moi ta Sony. Hein, pourquoi Babylon journaliste Sony jusqu'à ce niveau-là? Et ça, au moins, Mickey pouvait venir avec tout le monde. Bon, et puis ça mis autant. Tout ça, la ligne autant. Moi, je suis en train d'insister dans la réunion. On a des idées d'organiser des événements. Et selon Bino, vraiment, Matanga, il l'équipe bien. Non, le jeu était là, la Katia Milungue, sérieusement, pendant que nous avions l'argent, soit ça, la Malunga, ça climatisé pour Matanga et les Kabia. Parce que Matanga, si nous tous nous avons mis la mer à la pâte, c'était pour que les choses aillent bien. Mais regardez comment des choses se sont passées. Document, porte-monnaie, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma carte, tout ça. Je passe un week-end noir chez moi bloqué à la maison maintenant. C'est pas gentil, c'est pas du tout gentil. Et prochainement, vous savez, comme Nabino, je n'ai jamais existé, je viendrai plus jamais dans des trucs comme ça. Mawa mingi. So moni muto yo la respectake mingi tonton Carlos na ibi lelo te so mona lobby boye eza mawa na lobaki transparence soki na lobby yo Darius azoloba makambo bazo ebango te voilà makambo so bima déjà to baki transparence. Bosa la réunion lelo mbongo yo botika inango boke ndoko pesa mama mowe azo zela bino bande kunanga na lobaki dimashi wana mkolo dimashi wana na lobaka ngo to leta botika kubunda bunda tande kotemela kinga mona mboka bomoni ke muta bato lobaka kutu tina makamba buso balinga ngote tonto Carlos moni nga yeli bino baki ibeti mbongo na baki boso ebemela botiko na moto esa ni yaza mona bandal bolingite parce que baki yiba mutu na ba carte d'identité na ye donc muta passé jino mobimba na ndako azana famille na ye ataza azengeta 10 francs ya kokende ti kokubisa ta mbo pasa la ngote passer ke na miti oyo ba document na ino sisa bloqué aza ba yibi yango siko boye bisanga bloqué boye na yeba ki makambo bimana kaka po bisino tuza ba kaka tuza ba tamatolo. Vous comprenez ça? Alors, nous avons matabo kita mbongo botika na ngoba ndikunanga boke no pesa mama mowe. Oya kofinga nga je m'en fous de ça. Vous comprenez ça? Donc oya nga akufera ndikunanga yemona mabeli. Nazo défendre de mabeli ya bandal. Donc biso nyonso mutu sa défendre ka ndikunayi. Evelyn ndikunanga ndikope yo. Alors, mbongo bino botika no bande kolongai o bino bosala ki bitumba. Alors, biso mbongo wana o etikali na ba dépense de comme on a papier o etikali boko pesa compte rendu et pas ya famille mowe ba sala bino. Comment vous sala makambu? Ni famille mowe azate, bozo que no so mbongo ni famille mowe azate. Et ça la tête. Et ça va. Batate kutu basala toujours masima. Bataka déjà mouvement dans la famille pauvre parce que c'est la transparence. Tant on a noté la transparence pour les baki. Sans transparence to get bosote. Faut transparence et transparence dans la communauté. C'est ma camo qui bima. Baki en gros parce que il y a baki autant on a noté la déjà na baki. Le lobo bossing a raison.
ntango mwana mboka nazoloba transparence eza wapi siko bokomofunda na bino mosiko bosiwe Je suis Nana, on très très déçu et puis ça me met tellement en colère les Camerounais. On a vraiment vrai bololé pendanga, na vrai zoba. Et je reviens sur les propos Bazagolo Bakeno, ngana mis sur sali bajeto lia bambongo. Virginie même aloba nanga. Nga fini to ngoto ba bambongo, oh mis mi makindo tango na banque. Tout le monde a condamné nga. Oyebi li kamna mbonga mis mima mututu aloba yango batutu basagita bapanika na sima aba mis ya mbonga mis mima ngana na comploter na mis poto lia mbongo. J'ai géré ça là-bas, on prend mes athées. Ceux qui un jour au Micha Zongi, à Pessimbongwana, préparez-vous à Senanga pardon. Passez un pardon à thé. J'ai géré ça. J'ai géré Bayrera, Mokona Mokona Kachako, pour aller aux Aiki, on a la lingaïté, Oya, comme pas Moutoué, Oya Moutoué, comme pas Moutoué, pour la ligne à la bien titre aussi, Sango. J'ai fait un effort pour gérer l'Isanga, le roi, un bon papa. Mais n'a bimi des bololé, n'a bimi penda vrai zoba. Nana. N'a bimi pas commis cela qui m'a le baquet, n'a fait $83. Na tia on a liste été nga na tia on a liste été pour na tia on a liste bon maninga ekokate nga batutu batelemi ninga ya bazoba n'importe quoi pour nga parce que na loi ki mutuka na tambo na nana yebisanga na za cordon il faut na ba place ni to comme na mambo décor mambo place pour na parce que corps fallait que gérer kuna chapelle la bandale tout ça nga sala on a moyen na na mutuka te $100 ya pamba na loi mutuka. Et puis servir bisoto et servir Virginie et servir toi ina gabana bana benetina suka na mutuka et servir comité wana mais baki kotonga nga à côté ça problème té moi ça m'étonne juste mambolo en tout cas bon éviter peut-être de to cancela que mutako za la mutu ezo sala maele makasi na éviter peut-être ngane na se tromper lorsque juste à autant encore Carlos mutamaele Carlos tu nous traites de qui nous par exemple tu insinues quoi lorsque tu dis tout chaque fois Carlos nande ni dis nandeni weza manka respect Gisèle to benga batamaele ba Carlos bazala wana nandenge ni Gisèle biso to banani bazoba alors les problèmes est assez simple moi j'ai des factures j'ai des preuves blo ngana salaki boyela ngaba facture biloko tout bosombaki oh toi qui bon pas qui no sombelo boyela ngaba facture toi na kosa no ba audit et ba monta ba blobo kinayi kosomba moi je vais prouver boyela nga ba facture boyela nga ba mbongo bozwaki parce que na mbongo bozwi ya sima tuna ki bino question to sala nango nini o etikala ki je vous ai présenté ça to sala nango nini aucun de vous atanga comme maman ba Evelyne que notre question maman ba Evelyne mutu mo kapsa ki de na zati aucun de vous Maton soukou na tena c'est pas bon boya qui na tena on a liste on doit expliquer nous ce que va vérité parce que vous êtes vraiment méchant. Baton na tena liste intel yete bino mo boy batu mambo za koloba na oyaza mutu aboyaza mutu bobosa nyango bokele ko beta masona na mpati na leba bon na bino ya musala nini. Mutu nganga mpati mabo mbongo tout ça et tout boye bino boza koloba non oh azwate boye bien on peut très bien pourquoi vous avez ça ba hypocrisie. Si vous vendez la bazali, vous savez bien que vous savez côté tout ça, amenez-moi vos factures, remettez l'argent que vous avez pris. Comme ça, vous allez en audit. Amenez-moi ça, amenez-moi tout ça et l'argent que vous avez pris. Bon, moi, Serge KMB, là, nous avons mon Serge KMB. Serge KMB m'a appelé tout à l'heure. Pas remercier, n'a félicité coordination d'être au travail qui. Atina qui $100 naïe. Mukola souka tato ça la bain de consolation. N'a $100 à Serge KMB. Dites-moi, bino ba 100 web 100 bon à Serge KMB. Si vous voyez masanga na ba n'importe quoi mais vous avez bon parti bo bisangote na kata comité. Vous êtes méchant. Et vous avez n'importe quoi tape na ngakutapa toi tu na ngape suli kamuti. Gisèle, yom todo sa campagne, c'est pelati. C'est pela. Vous êtes hypocrite pour moi ma belle. C'est pela. Mais ngande zona. Non tanda nyonso sikoyo. C'est pela. Gisèle parce que comme on comme te bima bato tozo sona ba on ba esanga Gisèle yona mima yom to ba nga lembongo mais c'est regrettable Gisèle nga lembongo te yo moi mabe makam tozo sona ba Carlos tozo sona bato ekomelanga je suis désolé et ça appelle au thème ma conscience est tranquille parce que mbongo ana bedasho et ana liste normale s'il vous plaît bande ko bozawa oboko yo edenga pena komela la mama wana anatinda liste ya bato bapesi mbongo
eza mawa. Gisèle, yo mtoto sa campagne, sepela ti. Sepela. Oza hypocrite pour moi mabe. Sepela. Mais ngande eza wana. Non, tanda nyonso sikoyo. Sepela, Gisèle. Parce que comme on a te bima bato tozo sona ba on ba esanga Gisèle yo na mima. Yo mtoto banga ale mbongo. Mais c'est regrettable Gisèle. Nga ale mbongo te yo moi mabe. Yo moi mabe. Makam tozo sona ba Carlos, tozo sona bato ekomelanga, je suis désolé. Et ça appelle au thème, ma conscience est tranquille parce que bon on a bête d'ajour et la liste est normale. S'il vous plaît bande robos. De www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.